Voilà, très heureuse de vous savoir très nombreux en ce moment déjà poursuivre votre émission préférée, l'émission Tonga Nzoto, hein, donc ma papa, ma maman, donc Bipagno Sobozali, nous vous souhaitons le bienvenue dans ces nouveaux numéros de cette émission. Voilà, Tonga Nzoto, une émission de Maman Israël La Joie, vous le savez déjà, une émission qui est présentée par Betty Massengou, mais aujourd'hui, donc nous présentons cette émission à deux avec mon confrère Papson. Alors déjà Toé Bissi Bandekonios Bozolanda Biso Bopé Sabiso, vraiment attention particulière parce que le lot a un sujet vraiment très important. Oyo Maman Israël La Joie a mémé libino bana mibali ensemble na basi na bino. Ba papa ndenge nini bokoki ko traiter chombo na bino bolanda yango vraiment na bokebi parce que toyebi sakabino très bien mutu oyo a traitera chombo ezalaka Maman Israël La Joie bino ba obomelaki banzete bosalelaki ba stimulant en tout cas botika parce que ba traitera chombo na banzete te na ba stimulant te mais na ba vivifiant ya Maman Israël La Joie. Et Maman Israël La Joie a eli biso une bonne nouvelle. Alors bandeko bozolanda biso école ya traitement ya chombo. Maman le bien très bien. So Rosalie célibataire, yo ke de côté ya massage ya chombo. Mais ba marié le roi biso ba Betty Massengou, biso photo tikara côté média kolobela. Maman Israël La Joie kolobela mingi ba vivifiant au Maman Israël La Joie a traité kalango bino ba papa. Alors yo za célibataire, yo ka maman ndenge a memelio nouvelle oyo ndenge ngo ko sala. Pona chombo na yo ezala vraiment en forme au Rosala Ndenginini. Voilà, Maman Israël La Joie. Bonjour maman. Bonjour Betty Massengou, na pesi bino nyonso mbote. Bonjour Papson. Bonjour Massengou. Vous allez bien? Oui, très kitoko. Voilà, en tout cas, maman, tu bandi déjà émission na biso avant Papson na bande déjà na ba question. Dès que tu tiki la kayo au côté vraiment na mozindo ya sujet à lilo. Il y a traitement. Oui. Bon, nzamba chenga care. Liboso na bande kinanga nazaki nanga na posa ya kosala école la formation ya traitement ya chombo mais na bande kozwa tante bande kunangai. Et puis nanu na komaki mukolo bote nga na banda musala bo mwana naza minere hein. Oui. Si tango bande ko benga ngai mama patience nazaki penza mukolo te. Bon. Tango musala nanga eyaki koyeba na musala ekomaki makasi na kati ya mboka oyo tina mboka ya Brazzaville pona kobongisa mibali ko soigner bato ya stérilité. En tout cas nazaki kozwa tante bandeko nanga nazaki na tante musala ezaki makasi. Bon sikoyo lokola na koli na kaboli sikoyo na komi sikoyo na posa ya kosala école parce que na komi sikoyo libre pona koli. Bon na koko kufa lelo musale kufa kabo ata bino moko musale ko kufa te eza musala ya nzambe na kati ya mboka ya Kongo lokwa mokili mobimba nan babandi bayebi nanu ko soigner chombo te Congolais nde mutu akoyi ko soigner baninga ozoka yo nde mutu ko soigner na planète na biso mobimba ya terre ko soigner na tous les 5 continents yo Congolais mutu ko soigner monde entier. Parce que le kola traitement ya chombo et monani. Parce que na monde entier na mokili mobimba eza na traitement ya chombo ezate. Po chombo baswanyaka yango na nzete te. Baswanyaka yango pe na bastimulante. Vraiment batu banyokwami mingi na monde entier. Na ndenge tozoka kisango ke na Japon mobali ya force sexuelle ata moko azali lisusu te. Ozoka, oui. Bon, si ko yo likambo aboye et suki ka kuna te parce que na monde entier batu baye mutu ayebi donc batu bayebi ko soigner chombo na bango te. Batu bayebi ko soigner sexe te. Yango no mona ka ke na monde entier eza ne sika moko te bakolisaka chombo e ya munene mulai ndenge biso to sala kango awa. Na monde entier eza ne sika moko te bayebi ke maladie ya biabia ça existe. Bayebi pete keza soignable. Mutu abotami na mwa chombo mke mukuse batiki ka bongo. Mutu abotami après une fille batiki ka bongo. Mutu abotami après na katikati ya basi to lene batiki ka bongo babongisi ete. Mais sikolo kwa likambo yo ekweli biso na kati ya mboka ya Congo, nzamba kitiseli biso traitement o na mboka ya Congo, vraiment biso ba congolais, il faut to ça la école de formation.
Oui. École de formation nazo bandango na église pour na nini parce que eza musala ya sexe. Oyebi ke nzoto na biso ezaka temple ya Saint-Esprit parce que muto azali ko soigner batu chombo akoyi kozala ndumba te. Akoyi kozala ndumba ya mobali te, akoyi kozala pe ndumba ya mwasi te. Eza na mutu mususu ki ndumba ne eza lokwa ya koleka. Soki eza lokwa ya koloka penza. Ata ba ute ko sale sikwe pa mobali na. So camarade mobali na aye apanzi su makolo. Eza pe na mibali musu bana kindumba makasi donc ata mutu oyeba ni nete olali le même jour bokutani. Eza ka bongo te mutu yo yebito ko lale ndenge nini. Ona lata ki condom. Bongo soki azandoki. Yangwana tozo senga makambu oyo penza te école de formation ya sexe sengeli ezalande na kati église. Lokole eza Bortonga nzoto ezalaka branche moko na kati na église Jésus Christ c'est la vie. Yango tozoko senga na ba célibataire. Ba célibataire na ba marié pe. Mais marié ya mwasi te. Marié ya mwasi ko ya formation te. Ko ya formation te. Bon, tozeko senga formation ba célibataire oyo balingaka Nzambe. Ba célibataire ya basi oyo babanga Nzambe. Oyo babatelaka nzoto na bango malamu po ezaka temple ya Saint-Esprit. Boko ya pote bokota na service à massage po chombo ndenge ezali boy. Baswanyaka yango kaka na kati te. Baswanyaka chombo intérieurement na extérieurement. Donc to sali yango na tozoko masse yango na kati na bité pas besoin de kusunganga ya. Na ndenge ya libanda, hein? To soignaka chombo na pommade chombo. Okay. Ce n'est pas n'importe quelle pommade. Pommade vivifiant, pommade nourrissant. Ozoka. Oui. Donc pommade wana ezana opération yako allonger. Opération yako allonger. Opération mususu pe yako fongola ba veine. Toujours na kati ya pommade wana mais ba veine efongwa makana pommade efongwa makana traitement interne. Voilà. Traitement interne. Ya kisa ko omela ki po tango bakobanda siko ko masse yo. Donc mwana mwasi nyonso ya célibataire ozaka na musala te yaka to bongisa mibali na monde entier. Il faut to bongisa mibali na monde entier babala. To boyi mibali batula na mokili oyo. Congolais nde mutu akosoigner mibali na monde entier. Maladie ya chombo eza maladie eza ekoboma mabala. Maladie ya chombo eza maladie moko oyo donc BBC batu na kati ya mokili. Tala ndenge basi bazali ebele mibali baza muke. Mais chance quand même ba musulman bazali baza kobala bango mibale te babala ka 2 4 6 8 10 ainsi babala paire. Bongo so ba musulman bazali bazwaka kasi pona te basi basungaka bomona mwasi wana zanga aza veuve aba mobali na kufa sikoko banda ko ya ko sale ekobo mala mobala ete bango babala ka bongo. Alors chance kutu ba mizima na bazaka babalaka basebele bongo soki ba mizilima bazaka ko bala mwasi kaka moko lokwa chrétien mame yangwana tozo senga te mibali nyonso fo bazala na chombo c'est ça moko te azala na chombo ya muke mukuse moko te azala na chombo ekufa moko te azala na chombo ya ba enku chombo ya batushi fo moko na moko to kota biso nyonso na ba android na ba android chombo tushi eza lisusu te na kati ya mboka ya Congo chombo tushi eza lisusu te chombo faible na Congo ezali te chombo mort na kati ya mboka na biso ezali te chombo petit coure na kati ya mboka na biso Congo ekozala lisusu te il faut na sala école la formation pour na koli voilà posunga na kufisi ko eza pasi c'est ça. Merci beaucoup maman Papson. En tout cas tu fingoli déjà ma question na biso maman nous avons eu beaucoup des appels à partir de l'étranger babi na biso boye mama lokola azolinga sala école ya formation mpona chombo la disposition nini mama azwi mpona kosala centre wana. Bon natongi d'abord église kombo nango église Jésus Christ c'est la vie mpona enseignement
pour l'enseignement côté à mutu azala très bien formé mutu azala pe na sécurité na protection ya nzambe parce que côté la chombo mutu boyezali blague te papa ezana mutu mususu soki penza osimbi chombo na ye ate sala 17 ans etelemaka te soko za mwana mwasi kosimba ozosimba eza ngambo eza likambu ekotelema eza lokolo oke kolamusa olamusi nyoka lala lio moko bwaza na se apongi oke kotushe olamusi alors yango wana naza na posa oyo nyonso na disposition ya liboso na zwi natongi église po basali ya nzambe bayaka koteya bateya parce que mutu azoka liloba nzambe mingi azobondela mingi asaka pe masumu te alors église déjà c'est salami bon école naza toujours naza kokoba nazaka toujours na kati ya construction naza kotonga déjà école mais école déjà ko banda parce que église déjà bandi po ezali branche moko toza ko bongisa bato po banzoto abato eza ya nzambe. C'est ça. Voilà, merci beaucoup maman Israël la joie. Alors maman, est-ce que ça a un âge moko déterminé ou fixé? Mutu po ya na formation ana donc plus de 18 ans. OK. Donc bon, déjà formation il peut na ba célibataire nyonso bon toko omoni mitu ya bana mikeza rabiente naza na besoin mutu oyo déjà si akomi mukolo par exemple mutu aleki déjà 18 ans moi ça leki déjà 18 ans et puis à cause la bien formé akomi batela malamu ba parents bo banga te soki mwana nona no alongwe ndaku te tinda ye kaka formation akoyeba makambo ebele mobali akobala ye akokoboye te babala nono te boyoki bazoboya ye donc moi signor soit donc parce que liboso naza commencer na former fille moko na tie na formation inane ezebele babali donc inane ezebele babali donc basi ya massage batulaka te c'est ça batulaka te puis soki aza mayele akosala choix akovanda na ye amibateliti ti akomi mature après nde akoya kobala basi ya massage ya chombo batulaka te voilà en tout cas te mwana soki asi aleki déjà 18 ans l'équipe 20 ans aza quand même na droit ko zaper na fiancé na vie mais ngai na opesa na nga ba fiancé te nzambe ye moko mutu opesa bango c'est ça en tout cas ndeko mwasi osana ndaku musala kosaliza te voilà musala yango yo ezala même yo mobali ozolanda biso alors formation déjà est bandi donc bobenga mama rapidement na plus 243 89 94 42 825 toza en direct na TikTok Israël la joie donc TikTok à maman Israël la joie et puis Nadibanga TV Canal Future News avec l'ingénieur Dave Boubama na YouTube pour s'abonner massivement na Papsom TV également Micho Bozo TV avec mon frère Gims et puis Congo Nabiso avec Trésor Mutombo toza pesu na Zengo TV avec Clé d'Or. Alors bo s'abonner na ba chaîne wana bo landa ba émission bo partager vraiment ba émission oyo et adresse eza na Bondalo Bisengo avenue Boma numéro 11 référence ezali arrêt Chibangu to Wenze ya Baluba référence ezawana maman Israël la joie question mususu elinga vana pesa maloba sou pa ya Papson olobio très bien so mwana kokisi déjà 18 ans mata akoki na ekokoma na akoki koya na formation wana même bamba fille mère o déjà botana oui asa moi site OK mais eza kutuna ba marié musu mobile na PC permission ce qui mobile a permettre yo ko ça parce que ça docteur OK comme un docteur bon ba gynécologue ba mona ba nzoto ba cité ba gynécologue amiba donc eza formation moko très important pour moi na moi soyo as mobile yo a permettre moi sine à travailler moi si yoka soki mobali na yo andimi oya commencer ba chombo eza te ke okamata oboya mobali wana mukolo ko meko boya mobali no wana po ke ni ko linga mususu c'est ça oyeba makambo nzamba osala voilà parce que mobali moi ça kenda ko sa musala na autorisation mobali tout à fait oncle Mbuta a permettre na journalisme na yo ozaka pe journaliste ya ndumba te malgré oza kitoko maka alors sikoyo mobali oyo penza apesi yo musala na apesi yo formation na eloko oyo c'est ça bongo boya mobali wana
na nzambo ya justice à likolo loba ke tango yo boyi mobali wana ko bala te kozwa mususu te komona te ke mutu moko et puis ekila munene eza na centre na biso okoki kolala na patiente c'est ça balala kana patiente basala ke kobo na patiente soki patient na sepeli ko bala yo azala mobali ya mutu te parce que mibeko ezali soki patient wana po amona mutaka na yo fo bala yo patient wana po amona mutaka na yo fo bala yo po soki amoni mutakala na yo mutu eza yete eza yo mutu sali ekobo parce que soko panzele makolo te akokotisa wapi akokotisa wapi soki akoti c'est que yo nde mutu lobi te papa maman tango na zebisa bino musalo foza na nzambe c'est ça eza na batu mususu ko osimbi chombo ete pour ça na kosuka pi na kosuka bongo soko zandumba et puis mutu ambongo azape mutu ambongo atelemisi pe jeep na libanda afuta ki pe consultation afuta makamnonso afuti pe na bambongo abakisi pe azongisi ba dollar mususu na poshi abandisi ko ndengwana opese mukongo te vraiment obaluka te opese mukongo kotsaka wana $500 na kotsaka keba musalo yo Zoto ezali temple à Saint-Esprit. Attention, attention. Soki ezana batu basala ba ekobo na musalo awate. Awato zobenga mutu o abanga kanzambe. O yebi ke nzoto na ezali temple à Saint-Esprit. Et soko koti na formation yeba ke soko za mwana mwasi o bakobalo noki. Et soko za mwana mobali nzambe pe akopambola yo kobala nzamba kopambolo na makoki nyonso ko kende ko bala mwasi. Voilà, en tout cas merci beaucoup maman. Mais pourquoi ka bala basi ni mtu ba ko sa massage wana pour ba passer ni balinga mibali te mais maman obi formation même mibali te ba ko ikoya. Formation wana na massa service à massage. Nasi na cha DJ. Papa DJ boyebi DJ. Batu ba déclarer maboko neza makasi simbate donc chombo naye bagate musala chombo neza basala ngo pona basi ena zemsabino soko zana docteur okiozana ozobela chombo pe kepa docteur a mwasi obiki noki vraiment OK pas docteur a mobali donc il va douter do bazoboya maboko a DJ na se ko cha tembe DJ mamanga na fona longwa na ngana kota massage ba olinga na bango te omono zo masse mutu lobo ofinanga parce que il faut donc ça kana ba technique pour technique wana foko la tsango moi mwasi loko moi mwasi maboko ne zaka pete mwasi baboya kaete mwasi baboya kete mama jeributu pe asasa jeributu boke no talete boke ndo tali akoma na kitambo boke akosepela makali manje rubutu pe batu ba déclarate loko eza prophétesse aza ko maso aza ko prophétiser eko ya munene ko ya mulai ko makasi donc balinga ki makasi donc mwana mwasi mais ye loko aza musala nzambe ataleka aza veve mais alobaki koko abala na ete ausala nzambe yangwana pe mibali nyonso babande ko yapo babale azeka koboya bon nzamba pambole ya lobaki obala na Yesu te po azaki veva osala kanzambe mais bato bazako sepelani makasi yangwana c'est donc service ango ezotala nango agité ezotala kaka kobobangi nzambe Saint-Esprit kati na yo. C'est ça. Voilà. En tout cas, Papson. Oui, maman. L'année au lobby, il y aura beaucoup de filles qui viendront assister. Puis, ça là, est-ce que, pour la web, ça va être est-ce que, ils sont gratuits ou ils ont des Tewaneza makambo lobana TVT. Nayebika ke nakolakisa bango bayeba musala parce que congolaise ako soigner monde entier et puis congolais pe ako soigner monde entier bakotambola na mokili mobimba musala o eza musala ya nzambe to bongisa mibali nyonso ya mokili mobimba biso ba congolais ya basi na ya mibali mibali pe boya na école de formation ezali très important ezana bamboka ebele na monde entier mibali baza suna force sexualité mibali baza na bachombo ya mike mikuse ba ebite ba kosuka wapi mibali baza ko beta kaka un coup ba faiblesse sexuelle eza ebele c'est pourquoi to ça l'école wana biso ba congolais
tosunga mokili mobimba nzamba opambola biso. Voilà. Nabandi beti, nabandi maman lobi, nabandi ba comprendre. Oui, la formation et ça lango conditions exactes. Voilà, ba benga kaka maman Israël a joué na numéro na maman da ko na bango. OK. Donc maman pesi vraiment précision moko vraiment ya bien. Je pense bande ko bozolanda biso bo comprendre très bien. Alors la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Et ça ozali célibataire. Et ça ozali fille mère. Yaka. Ata ozana musala mususu sala. Ata musala mususu yaka. Donc souci à maman eza ke musala oyo mutu nyonso ayeba yango et puis etambola monde entier. Donc na Congo awa kaka te ekende donc juste aux extrémités de la terre. Ndenge Bible lobi donc voilà. Yo bisika ozali ozape na possibilité ya ko traiter mutu azana problème ya chombo. Donc ba mibali ba tika vraiment système oyo ya ko salela banzete na ba stimuler ba kota na ba vivifiant. Donc pour ça maman Israël a joie et puis pour ça na biso nyonso yango wana vraiment. Alors to yana école oyo ya formation déjà bandi. Alors déjà nous sommes à la fin maman Israël a joie dans tikelo pour na bandeko balandi biso o ezali peut-être ba koko retenir ni na émission à lelo pour to komi déjà na suka. Émission lelo na sengika na batu ba retenir que Congolais nde mutu akosoigner mokili mobimba na maladie o ya sexe. OK, bon sexe c'est na maladie ebele. Pour la formation. Formation ça na nous pour na ba Congolais pour Nzambe apesi ngai Congolais musala. Oui oui. OK. To lobinde ba Congolais, soki mundela ngo ayebi kaza Congolaise. Aza Congo, aza oya biso botami awa koli awa akoya na ye formation parce qu'azali Congolais, problème ezate. OK. Alors mutu nyonso a retenir eloko wana soki tozongisi mibali nyonso ya mokili mobimba mutu na mutu azali mobali 100% mobali 100% force bokomona ke non nani to pardon to ya infidélité eko sila donc to nani infidélité eko sila mutu na mutu akozala na mobali na ye bokomona pe ke impudicité eko sila c'est ça eloko mususu batu bako retenir makasi eza numéro ya téléphone na adresse téléphone ezali 00243 89 94 42 825 00243 89 94 42 825 adresse ezali avenue Boma numéro 11 na Wenze ya Baluba avenue Boma numéro 11 na Wenze ya Baluba Bandal Bisengo Arechi Bangu Bandal Bisengo Arechi Bangu avenue Boma numéro 11 na kati ya Wenze ya Baluba bopona kosuki sana zobenga mutu nyonso ozali na problème a chombo na nzoto chombo ezali kotungisa yo ezali faible ezali mukie mukuse eza maladie ya biabia ezali kobeta baku ebele te chombo ezali na éjaculation précoce makasi benga na lombango na numéro oyo to pe ya kalobi na tongo na avenue Boma numéro 11 na Bandal Bisengo oya komona nga mama Israël a joie pour na traitement na yo vraiment c'est très important. Inscription ici et bandi tozo senga na batunyo so babenga pona ko s'inscrire na école la formation pona ko yeba ko bongisa chombo poto soigner mokili mobimba biso ba congolais. Merci beaucoup maman Israël a joie maman ya bana mibali na basina bango. Alors Papson oui bayaka rebelle pour formation oyo et osala ke bango baye ba musala c'est ça pour lobby maman a osala autika relève fatika relève faut assurer c'est ça par tout surtout pour acquérir formation pour ayer déjà makamno surtout c'est ça ba osa décider ton boya to AGC et pour ça et belé baye baraté banda na banda musala tisiko ça fait combien d'années c'est ça 28 ans de service déjà mais avant 28 ans na banda ki musana zena âge donc il faut ko yeba OK toza batu toza balekinze na sina koli et belé bobota mina misu nanga na soigner papa na soigner mwana na soigner na koko c'est ça ozomona moko donc bana mike mutu mususu azo alobinga na yeba ka utango za oyemba yesu azali na bomoy otali aja mutu o donc ba 30 moko boye ba seke basaki bana mike te yo yaki sima Papson yo Papson yo yaki na l'an 2010 l'an 2010
Avant l'an 2010, na batete là. Obali na duka soyaki na l'an 2010. 2009. L'an 2009. Ah, te wana na bon marché. Ya solo. C'est ça, c'est vrai. Mais quand tu as maman ils ont des komoko alanda ke mission abingana linga maman Israël surtout na nzembo ayembara il a ressuscité les maladies, il a guéri les malades. Vraiment. Na premier message na yo nao batu basenga kango mingi nzembo wana tinda na ba WhatsApp. Vraiment, en tout cas Naomi hein, c'est Naomi bambote ngwana na komisi donc voilà message na yo abi alinga maman Israël makasi surtout nzembo wana vraiment alinga mingi. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin alors pour boucler cette émission bandeko bolandi biso to bengisi batundeko nyonso o bozana ba problème ya ba chombo na bino oyebi que mobile na yo fonctionner sous bien te chombo na yo e comment na ba problème donc oswana na yo na mama ezalaka ndepo na chombo wana po ozo sepelisa maman te maman comme okende ka libanda or ce n'est pas bien papa yaka moi sur a mesena mobile moko akoma za akoma kitoko soki lelo moi sino akomi lelo mobile c'est ça. Moi, ça bébé vraiment, partout aux alliés, à Tozana, Europe, Amérique, Asie, bakisi ya maman Israël, joie ba vivifiant et kendaka et komaka. Aux aloza au na Canada, aux États-Unis, aux na Paris, aux na Suisse, na Allemagne, na Londres. Ah, donc, ekotaka partout. Et en Angola, on a Kinshasa, on a Lubumbashi, on a en Afrique du Sud, partout, na Chypre et na Nigeria, na Bénin, donc Africains, voilà. Américains, Canadiens, Français, donc, on profiter vraiment d'un traitement, il y a vivifiant pour que Chombonawe est vraiment en bonne santé. Merci à leur formation Zawana. Donc, Avenue Boma numéro 11, on a Bandal Bisengo, référence Wenze Baluba, Arrêt Chibangu. Merci beaucoup et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà pour un prochain numéro de cette émission. À la semaine prochaine. Alors, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye.